Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino, yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image, motazo Panza Sango ya Paris, partout. Edino Image, Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Mbote mingi. Felando. Cosmos Machondo. Oui, on vous invite tous à venir au supermarché ici à Viry-Châtillon. Nous allons Mbika. Tu vas faire Wangira. Il y a tout, il y a les chikwang, les haricots, il y a tout. Vous allez retrouver tout, la chaleur est vraiment au top. Tu vas faire tout du monde. Il y a shit. Tala. Il y a Angola. Défaté, il y a Osaganate. Bien affilé. Oyo. Biodi. Tout est salé. Il y a Osaganate. Ah, on peut tout ça, transfert et en bongo. Na partie qui est ça, boza, tout ça na Ria. Tous appels na monogramme plus pe famille quand tu vas Lambert au Fouti awa ba pesi bino kuna na kin boya ebele na superette awa na Viry-Châtillon tout ça la kanyos ah ba chenisha omona pe otoa ouais kasi la pesa ka mwana ngade ni pe ombote ala Angola na Irene bolingweza awa vraiment oye to pesa bokosomba chaleureux beaucoup ta biso madame Makemba biro nyonso mafuta mbila ya RDC bino mombo mona ka lengi ya place lengi ya superette na biso ya serre na biso Misha lo nyonso yo luka ata mukila ngando so na awa mboye ebele to na Viry-Châtillon donc awa tout ezali donc on nyonso bo luka poso ntaba bo zo awa to na Edino Image bino mora bo mona tacos oyi ko defa mongo devine to kosala otike le ko valeur déficit mbongo pour ça va besoin toza wana pona bino ngone ka chenisha ko kutumba c'est tout. Bonsoir. Na vraiment na ligne vraiment to solo là na katala no pete téléphone là. Bolimbisanga vraiment bonsoir na ligne vraiment to solo là parce que na lingaki na sola likamo boye oyo etali na no biso mo na Suisse awa. Nanga na solo là mais bon batu babengi ngai ya la reine. Batu babengi ngai la reine. Batu babengi ngai la reine ozo lobate makamo bezo le kame. Nga lobi mais. Nga nazana bezo na sola na loba makambo oyo ezo le kana Suisse. Mais après batu bakomi ko benga ngai la reine solo na to tela na makambo ezo le ka bata théâtre na bana poto pona liwa ya pululu. Bon na lobi c'est pas grave hein toza bandeko to meka ko solo la mais bana Suisse boye bake nazo ya poto na solo na bino makambo zo le kana kata Suisse o basi ya mabala na kata Suisse. Bonne année première dame, merci konabiso. Noelangi ya mama pata. Bonsoir. Balobi libanga. Oya solo hein. Astrid Mambweni na Suisse babi formidable nde makambu. Voilà ba bonsoir. Nako solola na ngaki nde lelo na solola makambu oyo ezoleka na Suisse basi ya mabala. Je dis bien les femmes mariées. Basi ya mabala na français balobaka les femmes mariées. Donc basi ya mabala bakomi ba lele, bakomi ba lesbienne. Mais
na nga na lo bango lelo lundi mais bon bato babengi nga o bato théâtre bazo finga bato poto et tout pour na makambu ya ndenge bakendaki pa Olive bakendaki kozwa mbongo na bango et tout bazo finga bana poto et tout pour na liwa ya ndeko na biso Pululu que son âme repose en paix bazo finga mama Astrid yo moni ndenge nini na lobby bon problème ezate na tika na makambo ya basi ya mabala ya Suisse bakomi ba lesbienne on les ata ba célibataire mais ba célibataire te mais basi ya mabala ya Suisse bakomi ba lesbienne to ko betela ngo c'était mais na minute to sola nano oyo etali bandeko na biso ba comédien na bandeko na biso ya poto na epi guerre ndenge bandeli te mais tolingi to ye wana poto solola bandeko na biso ba artiste na biso ba comédien na biso ba congolais nga précisément la landaki Dominique Dom bonsoir nga vraiment Alain Mat bonsoir Arnold bonsoir nga vraiment personnellement na landaki ndeko na biso Pakalowi ba déclaration na ye asalaki ça n'engage que lui naza nanga na motema mabe na yete mais na ko répondre Pakalowi na ba biloko na bimisaki Johnny Chris bonsoir pourquoi parce que tango tozo bana poto ba monaki ke ndeko na biso Pululu akufi mais bandeko bakendaki pa Olive Lembe bake kozwa ba bonane na bango en plus de ça ba komi ko bina soki mama Olive yewana bon c'est pas grave ce n'est pas un souci Pakalowi soki Pakalowi moi personnellement naza vraiment un problème na yote mais je vais te répondre quand même parce que na ebi ke malobo na roloba okoyoka yango et puis soko yoki yango te batu bakomemelo yango Pakalowi omoni nazo lobela parce que na ndaki ba déclaration na yo lobaki soki bana poto basali ba vidéo na bango ba mususu ba fingi nga na koya ko finga te surtout vraiment bandeko na nga ba congolais o ba artiste na biso ba congolais o basala ba théâtre na koya ko finga bino te parce que boza bandeko na biso parce que lo raison le kasiko et comme il faut to yebango ke bazolinga ba kabola biso ba congolais Georgette bonsoir bazolinga ba kabola biso ba congolais mais ba mususu biso ba autre za na vision ya koyeba ke non na minute comme puissance ya ko diviser les congolais mais toko tikela batu espace te ba kabola biso ba congolais mais pourquoi bandeko na biso ya poto bazali koloba na ba artiste na biso ba comédien pourquoi bazo condamner bino ndeko na biso ce qui comme les Pakalowi émission na yo sala qui c'est vrai oza vraiment na ko bengo za motema mabete mais na ko loba nini omoni mama Olive Lembe a invité bino na nini na mboko ni soki kinga kati Paradis Céleste bonsoir a invité bino na kinga kati boke kozwa mbongo ya bonane boke kobina c'est pas mauvais il faut bozwa parce que za mbongo na biso ba congolais eza mbongo na biso ba congolais faut ba pesa il faut liva pesa bino yango bozwa yango bolia yango pe mais le problème qui est là bino ba artiste na biso ba congolais et là comme ça biso tozo ko déplorer biso tozo sepela nango te bino ba artiste na biso ba congolais bino ba théâtre jamais bokoki kozala ba mendiant jamais bokoki kozala ba flatteur parce que ndeko sala ka musala na bino faut profiter na musala na bino mais ba artiste na biso ba congolais problème tozali komona ezali nini ba artiste na biso ba congolais boza na ba talent bozo sala musala bien mais bozo kufa ba pauvre bozo kufa ba mususu oto yebi oui o ba oto yebi te bozo kufa ba pauvre entre temps bozo na ba talent o ezali ke il faut bo vivre na musala o bozo ko sala il faut bo musala na bino ezala valoriser mais votre travail eza valorisé te bozo kufa ba mendiant
pakalowi oza motema mabe. Pourquoi? Parce que tant yo ekolobaki olobiki pongai na kene kolala na morgue esika pululu alali pona kene kolala esika pululu alali papi pichen kabuya bonsoir pona kene kolala na morgue place pululu alali fona mona mwasi a pululu kene kolala na morgue mais non lo ba mabete mais est-ce que oso mona pi mutakela na morgue maman langi kutu maman langi oyo bazalaki collé serré na papa langi tangu papa langi akufa qu'est-ce que maman langi akena la na morgue akena la na morgue te o mona te biloko solo ba eza vraiment à côté hein biloko solo ba pakalowi olobi mabe eza vraiment à côté parce que même maman langi oh maman langi to ebaki kaka papa nzambe ya papa mais to mona jamais maman langi tant papa langi akufaki maman langi akena la na morgue te pourquoi yo tira moi sa pululu akena la na morgue ozo mona place on a ke bolingani te bino bata théâtre bolingani te bozami te mama be bolingani na bino te biso bato apoto neti ngai personnellement déranger ngai te bino ba bokende ba pesa bino ba mbongo faut bozo ba mbongo parce que za ba mbongo na biso ya biso ba congolais faut bozo yango mais ezali mawa mingi Angèle Lumière bonsoir Rosemine Ndaya bonsoir eza déplorable pourquoi parce que bino ba comédien bokoma ba bisenga senga bokoma ba talaku bokoma ba flatteur entre temps bozana ba talent o ezali ke faut bolia na musala na bino ezala kisa ke bolingani te pourquoi parce que pululu akufi tozomona Rose Cap bonsoir tozomona bo ba association ebele ba papa masumu bazali ba sai bazali banani bazali boza même unité boza mitema mabe yango wana Olive Lembe du fait ka yebi ke boza unité boza mitema mabe bolingana kate yango wana o wana sala ke zali humiliation totale parce que ndenge zali wana mbongo wana pesa kibino eza mabete fo bozwango yo pakalowo kene kolobaki ba pesa ki ososo ba pesa ki osoki $500 mais ça va pas non $500 wana ozui pour ça no combien de mikolo et ko solo mikolo boni et ko sala yo mikolo boni $500 oyo ozwaki $500 wana ozwaki ko solo mikolo belete na laki na séparation na monaki mutuneti Caleb pourquoi Caleb a été pourquoi Caleb ayaki wana te pourquoi Saïsa ayaki wana te ozo mona ke oza tenté parce que ozo bine la 5 bozo bine la $500 ba peso $500 bino wana bozo ko bina mais c'est que ça ne va pas Caleb ayaki te pour la néomani Caleb ayaki te parce que Caleb abandi vina zaki aliangando elingo bagarso bakenda na Nigeria babanda koluka na Nigeria baluki na Nigeria papa bakeyi baye tititi lelo yoboye Caleb ata lelo Caleb angoya ko bina te likolo ya même $1000 Caleb angoya ko bina te ça même pour na $1000 même $2000 angoya ko bina la bino mama soki na niye wana ko yate alors ça la ngote parce que siko baza mayele baluka ba s'organiser bazwa tout monde ba niveau na bango ba mata bino bozo ko bina likolo ya $500 $500 et aussi là lobi tant boko comme malade wana est-ce que pourquoi bino mo bozo se poser ba question te que Olive Lembe wana abimaka na dernière minute alors na ina pesa avant na bando bana pesa na conseil na Olive Lembe bravo olingi ba artiste comédien na biso mingi mais mama soki pena pour la que olingi ba artiste comédien na biso parce que bosali 18 ans na pouvoir Nana Betouma bonsoir moi na pesa bien stumbo tezate Olive Lembe bosali 18 na pouvoir lokola yo olingi ba comédien na biso mingi olinga ki ba fonctionnaire te olinga ki ba militaire te olinga ki ba étudiant te problème ezalité mais yo olingi ba artiste comédien na biso problème ezalité mais maman ça ila bango ata hôpital moko ya munene o ça ila bango ata ba assurance maladie ke oyebisi bango lobi bon bino lokola na lingi bino mingi lokola pe bozo kufa pe mingi alors nazo sala bino hôpital mon hôpital nazo sala bino
eza na assurance maladie soki ke obeli oye kozwa traitement ofele mais osaleli bango yango te ozopesa bango mbongo wana eza ya biso bakongolais ce n'est pas mauvais pesa baartiste comédien na biso bambongo bazwa bambongo wana parce que eza bambongo na biso mais bino baartiste comédien bozokufa bapauvre yo soki babenge fi yango nani fi yango Gabriel ofingi bana poto problème ezali te mais maman omoni ngana o toza peut-être âge moko Gabriel peut-être toza na yo âge moko mais soko tomboli liboko boko mona musunya liboko ezo kitati a donc il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas omoni Olive Lembe wana azama ele bébé Olivier Kayembe bébé omoni Olive Lembe wana aza très intelligente mais bino ka na Dubai bino ba comédien ameme bino ka na Dubai po Dubai oko kimate Dubai oko kimate okima po kende wapi Dubai oko kimate viens nga Edouard Moko bonsoir Dubai oko kimate po Dubai oko kimate ameme bino ka na Dubai ata musibino aya na bino amemata 50 comédiens na Europe tota soko otika ata na moko tota soko otika à part peut-être ça c'est oko kimate Esobe oko kimate Caleb oko kimate mais baya na bino nyo ba papa ko ba wana baya na bino tout boko kima muta otika la zati bino tout bo preuve ne ke bayaka na ba Jani Fay awa ba Jani Fay bango tout ba kima bongo négliger pototé bongo ko négliger pototé pondenga bozana ndenge ni bino bosala ka musana na bino me bo vivre kaka na bata poto bo kaka matolo ba théâtre na bino ezaka etonda na ba matolo beaucoup ça la théâtre il y a 10 minutes il y a 20 minutes mais 18 minutes il y a matolo 2 minutes il y a théâtre donc beaucoup le bana pototé poto place mundela botamaka mais vous rigolez poto place mundela botama mais bino bata théâtre boza vraiment ben ingrat mutu oui Olive wana bavandi 18 ans na pouvoir bakipaka bino te balongo na pouvoir bakomi kokipe bino Olive Lembe o mato kita bokozonga su na pouvoir te bozonga su na pouvoir te boluka mutu mso boluka ki dauphin na bino o azazo le fungwa maloko so biloko nini aleka pete o pambola ki aleka ki pete aleka ki pete pas koleka te ozomona donc ba comédien na biso eloko ezangi na bino ezali ke boza na mayele te boza pe na sagesse te bino ba comédien na biso boza na ba talent est-ce que tolo banano est-ce que ba comédien ba nigérien ba l'équipe bino na nini ba l'équipe bino ne lokote ba l'équipe bino ne lokote boza na ba talent oyoke bozo sala musana bino mais eloko ezali wana gouvernement ba o ndenge tolo baka ba konzi ya mboka na biso ezana ba konzi ya mboka na biso te na tango ya Félix te ya tango ya papa 18 ans na tango ya Mobutu 50 ans parce que Mobutu asali 32 ans papa 18 ans asali 18 ans donc du coup asali 50 ans ba dirigeant ki mboka na biso mabe ba sala ki makama mabe yango wana bino ba comédien na biso bokoma batalaku ko bana ba papa masumu ko banda na ba msusu ba kufa ba masumu de brende wana batalaku numéro 1 ozomon mais entre temps bazana ba talent ozo comprendre que ba comédien na biso ke soki le loto bimisi bango doki musala doki ezomona mais les lois boye bozo vivre na ba art na binote bozo vivre na ba art na binote ndeko na bino akufi to boite bokokaki kolobake ah non boye na bo oui pas ça na mboka to boite bokai pe kozwa boju pe babiloko na bapesi bino loso bapesi bino $500 oui eza mbongo ya biso ba congolais Olive Lembe fois pesa bino eza mbongo na biso ba congolais mais bokoko bine la ngote bokoko ma batala coûter bokoko ma batala coûter zowe to mona poto ya tongo bokoko ma batala coûter mais bino ba comédien boza batala ku boza batalaku boza ba flatter bobengaka net ngai boloba o fio net boloba ka fio kuta zoloba wana ye kutu na tinda nga na kotinda te
nga fo mena pesa muta théâtre mbongo na ko pesa na so na lingina kabela yo na ko kabela yo mais ezala te po banda ko bwaka ngai te na ko kabela yo parce que peut-être au sepeli si motema nanga na kabeli yo Congolais au sop biso ba Congolais to sopi bulti na se ozo benga muta théâtre po abwaka yo po tindela ke balobi bien ba théâtre babi mutu msoko mona tindelinga $10 azo benga ngape bwaka ngai eza foti na biso moko bana poto foti na biso moko bana poto eza nango lola te mais poto eza poto so na bimisi ba photo na ngata na zaki na Afrique na nde na poto bo différence ezali bonte la maman à 48 ans nga zo dégager beauté bonte la maman à 48 ans nga zo dégager beauté maquillage coûte te à part rouge à lèvres beauté Gabriel yozolo ba poto no côté Gabriel ba longo le bilamba ba longo linga bilamba Gabriel mawatro mawatro tombola ga liboko mo ndenge na tombola liboko mama cc yo Gabriel tombola liboko o mona poso ekiti bandute kata yo partout o kata na partout neti mutu awuta ko bunda soki bitumba soki wapi yango wana yu bino bwa ko finga bana poto est-ce que bino boza na salaire bino bata théâtre bo na salaire te parce que bo sala ke lokote bon na salaire te à part matolo te ba théâtre ni on bosala kawana théâtre mobimba ba matolo ko bwaka batu ba théâtre mobimba soki bozana maloba 20 18 ezaka bana poto mi balenga ka ya théâtre mais boza bandeko na biso totala kabino to sepela karabino bokoki koyako soki bana poto mususu o balobaki ke bata théâtre boza mitema mabeso balobaki oui peut-être que baza na raison mais bazo déplorer quand même boza ba artiste na biso il faut bon vivre na ba art na bino na musala na bino bozo sala bokoko ba mandiante bokenda ko bidela ka mutu moko boy bazaki na bona pouvoir passer balonga ba sala pe lokote Olive Lemba ka na dernière minute so muta kufi Dadi kitambala ye wana zobela Dadi kitambala ye wana zobela so azaki na mbongo peut-être azozo ba swali kaka lela te météo ye wana zobela so ba bwaki so ba mbaso azobela météo azobela makasi petite sœur nanga moko Kati Tombo mais respect bonne année mon yaya que j'aime beaucoup Emmanuel Albert Moleka. Mon yaya que j'aime beaucoup, que j'adore, que on a là. Bonne année yaya nanga Albert Moleka. Boni bueko, météo ye wana zobela. Pourquoi tant bobela ka bosenga kaka, bolela kaka, bo lisungi. Pourquoi ye Olive Lembe wana ayaka te po aya akozela ka so muta kufi, même vie de loin ndenge zana vie de loin bikite. Vie de loin bikite. Pour vie de loin so kazaki pena na makoki anga solo vie de loin akoleka sur na théâtre te pour santé wana vie de loin za nango akoleka na théâtre te mais azo leka pourquoi parce que ce qui a l'équité visibilité na ye ezali susu te bana poto o basunga ka mo ba sunga lisusu ezali te bino boya ko ignorer bana poto mais bino bata théâtre boza va mite mama be boya ko ignorer bana poto Olive Lemba amema bino kaka na poto amema bino vraiment na Paris azo pena 60 comédiens na bibie 60 comédiens poto ndima Olive Lembe Betty Kiemba femme de valeur moi si moko makasi bonsoir Olive Lembe azo kaka 60 comédiens amema bango kaka na Paris Suisse pour Suisse aboya kota bo kota te Suisse to linga na biso te mais amema bino kaka na Paris toute la so Olive Lemba na otika kaka na 2 comédiens te na retour na Tout à ce qui Olive Lemba a na 2 comédiens en retour. Amma bino ka na Paris 60 comédiens. Tout à ce qui bozo nga bino sur 60. Boni sur makasi boyeko. Moninga bino akufi. Likola loso soki na nini. Oui to boyite. Bokoki ko zwa loso bozui pe mbongo bobino mama. Même Bible yango moko lobi to lela na to lela na bato bazoko lela to seka na bato bazoko seka mais tant bino bolobaka ke
ba comédien boza famille. Oui, eza famille. Mais ndeko na bino akufi. Ndeko na bino akufi. Bozui loso, oui, parce que vous avez na ba famille, faut que se pelape, bo fêter to boy tata ke batang ezali. Bozui loso, bozui ba $500, bolobite maman. Moi to bina ba maman Olivier wana, maman Olivier wana. Moi to bina ezali te to so kaka babiloko oyo, to kene parce que to za na ndeko na biso akufi. Mais bino bosaleli yango te bobandi ko bina siko bana poto baloba na bino te bobandi ko finga bato poto mais bino nde bozali wana bino moko nde bozali wana bozaka par jour bozo so ba Western Union ta musu ya ba 5-6 personnes par jour o atindi no 50 o atindi bino bozo négliger $20 bolobi ke sia mutu musu akotine na $20 azobenga bino boyebi te ke $20 wana ezali salaire ya mutu na Congo Vous avez que $20 bino bata théâtre vous avez que $20 wana ezali salaire à mutu na Congo mboka o kutu fonctionnaire aza impayé fonctionnaire kutu mutu ya mutu fonctionnaire de l'état aza impayé bétidian kutu donc sort na bango toye bakate ba policier bazali baza kutu na vite bongo bino bata ba théâtre bazo tindira bino ba mbongo bono banene ke katuma ba $20 botina bino même que $20 wana eza salaire à mutu boza ben gras boza ben gras boza ben gras Ye Olive on a pena so ipena zaki mutu alinga ki bino normalement ndenge zali wana totala nanu ministère de culture ya ba Niger bino bata ba théâtre oyo bino bobanda peut-être ba théâtre na biso ba congolais et banda tol ba ampleur ko lega kutu na ba nigérien mais botala ba nigérien niveau ba kominango boko quand même pas ko traduire nanu kutu bosala ta film te ba traduire ngo na anglais kaka lingala ta maka pa na biso moko mais botala nde to comment kotala ba film ba nigérien biso ba congolais totala ba film ba nigérien Renate ça sa petite sœur propre bonsoir totala ba film ba nigérien totala ba film ba camerounais ba film na biso mo boza même pas na moyen ya ko traduire ba film na bino en anglais boza même pas na moyen po ba pays musu batala kango boza même pas na moyen ko traduire ba film na bino na français kaka na lingala bolibo ya ko finga batu mais na habité congolais na habité yo bakalo lo banini yo le minimiser $20 on le minimiser yo na l'exception of fiche de paye na yo l'exception of salaire na yo l'exception yo bakalo l'exception of salaire na yo yaka na fiche de paye na yo l'exception que botala nga salaire na nga yango bato kutu biso tozo bima na ba hiver tozo bima na hiver abomona obibi na hiver o glisser pour ko bukani et puis bato na ba tindeli yo $20 on ba nini ke ba $20 botindela ka bato mais boza ben gras so ba na poto so ki le longa na evolo ba na zo déplorer parce que bino ba comédie na biso jamais bokoza jamais ba mendiant jamais parce que boza na ba talent boza musa na bino fait futa bino mais musa na bino futa ka bino te boza ba malheureux parce que bozo kufa ba pauvre soka comédien beli bokom ko lela bokom ko senga ba mbongo partout prévenez que dadi kitambala azobela azomona na kutu te mais bozo sangana te pobo edende ko na bino meteo ye wana azokobela bozo edete Olive na kaka so mutakufi aye apese biloko akolia apese nini après alimwe banda bokompe na Olive bo na te bozo kufa kaka banda bokomi na Olive bokompe kufa kaka bo mitema mabe ba comédien bon mitema mabe et puis yo lowi wana oye koloba mutu kutu bato kutu ba finga mi koleka eza peut-être Bellevue wana ba fingiye ona mususu ki nada ba fingiye pakaloye ba fingiye yo kutu ba kipeko te me yo oye koloba na yo Gabriel oye koloba o finga bana poto mais bozo so ba kisi kaka likolo ya poto bozo bwaka na bambasu kaka likolo ya bapoto bozo bwaka na bambasu kaka likolo ya bapoto nzela poto po bozo ba mibali ya bapoto mobali ya poto ata kata na makolo soka ye kolingo kolinga
parce que bozana ba complexé à poto. Bozana ba complexé à poto pour ce mobile à poto ko lunga ta katana makolo ko zoaye. Ba mi famille na bino ba kondima e. Pourquoi? Parce qu'il y a outil poto. Beaucoup qui jamais qu'on néglige bana poto, beaucoup jamais qu'on finga bana poto. Pour bana poto ba pesa bino tes alite que azo pesa yo parce que au bac c'est les implicite non. Peut-être azana mawa na moni ki ande konanga te 20 $, 100 $, 200 $, tika na pesa. Mais botambo la kana na ba calpe et tonda ba téléphone na bino ya bino ba théâtre et tonda ba komka ya bana poto déjà bo manaka déjà ka pona bana poto. Mais bozana droit ko finga bana poto te ngala ye ana ko finga bino te mais nazo ko expliquer bino ba théâtre bozana droit te. Neti biso neti ngabo so lelo na lobina loba ne bokene ko binya na Olive Lembe parce que bozo sala babenga ngo ki babenga ngo nini ki chauve-souris babenga ngo ni chauve-souris na lingala babenga chauve-souris ni na bosani chauve-souris na lingala babenga ngembo bozo sala nzaba ki ngembo bosala ba misala na bino fobo vivre na musala na bino. Neti biso netu salaka na poto, c'est vrai poto ko quarantaine en Afrique, mais ndenge bo salaka faut bo vivre na musala na bino. Faut batala na bino et futa bino ata bo komi ba koko bozo ke no jouer la ngope awa toza na France awa comédien oyo ya oya zakali boko mukuse wana boye ya rap wana comme soki Khaled soki nani wana asa soka salika film moko ekangi ane na ye mobimba. Soka salika film moko ekangi ane na ye mobimba mbongo akozwa mais bino te tala bino bozo sala ka ba film bele bozo sala ba film bele pour finir bozo bénéficier na ngote. Alors siko bato bazo linga ba lobela bino ba la kisa bino ba fongola bino miso pour mbongo boke kozwe pa Olive za mbongo na yo congolais. Ezate ka kabeli yo mbongo eza mbongo na yo congolais parce que il faut pas payer ça à kabela bino ta payer $1000 par personne. Oui, eza mbongo na bino ba congolais. Mais mon que ne ko bile la kateke mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Balo baba lobate bozo ko finga bana poto ba théâtre na bino alors ba théâtre na bino poto ndima bino bobo ka susu bana poto tata mona poto bengio apeso mo bobo ka ka bata Afrique soki mutafika ko peso ta $20 pour boakier soki mutafrique au moins bobo ka bata Kisasa bobo ka bata Angola bobo ka biso te bobo ka bata Brazzaville bobo ka su bata poto te soki muta Kisasa akoya oboka kinga ye zona $50 so bo ozwangu oroba yo ozoba na tang na sana deux voitures moko na pesa mbaye na voiture wana il accepte son fiche de salaire l'accepte son bongo okosala ba misale ebele pour finir pour bozwa ka mbongo mke bosala ba kisangala kosenga n'importe quoi. Est-ce que muta ko vivre bongo? Nous avons vivre bon côté. Alors ce bazolo banabino na neti ngai bo ngana ko finga jamais na ko finga ndeko na nga comédien jamais na ko finga mona nani muta théâtre jamais posa ndeko na nga comédien na ko parce que sko to komo mona community ba diviser biso ba congolais mais ba ko diviser biso ba congolais te mais congolais jamais ko sopa boule et sika ndeko no alali na mabele akufi ozalaki na ye. Alors Nicolas loso obosa ni kozolela po totala kikaka lelo boleli ba musu ba piquer ba crise à lokuta bo kwei et tout après 2 jours ba ke ko pesa bino ba loso lezo ka loso na yo o la kisa mawa na yo aussi mandel o swat bosa la redonde bo kenaki na kingakati wana bolobeli Olive Lembe bolobi Olive ndenge ezali wana mwana opesi biso loso oui opesi biso ba enveloppe to boyité mais pourquoi ko sala biso ata hôpital moko te o lo toke na ata ko sala ata contrôle général ya année bozo kufana muso akoyeka ka bo akuf peut-être muso azaki déjà na tension mataye asala ata contrôle tayi ba kiteke asata na tension après mutakufa ba bambiye kibota bida fui bozaka na ba bambiye kibota o ba salibo bosala même pourquoi tant bokena pas Olive biso te maman olingi biso mingi ne bobe yake di mama wa di mama soki mama di mama soki pe di mama wa di mama
Dimama va di mama wana. Pourquoi beaucoup ça dimama va di mama wana te dimama va di mama ça la biso ata assurance maladie autour qui atana bangalie ma wana to futa kata ndenge za ta to ko na futa ta $20 par mois comme ça on a beli na ki maman na ngalema mais bino so bo beli bolela ka bata poto. Alors vous arrêtez. Même yo pakalowi omoni maloba na ozo like oza na haine omoni oza na mourte. Oza na haine. Oye ko sala vidéo ce qui peut oye ko sala émission loba o taper vraiment à côté pour le baquet ngana benga kab 5 bata poto oza lukuta siko yo pakalowi. Pourquoi nzambe nanga yo pakalowi soki penza ke ozaka suna mbongo pourquoi osala tout to pe magate kaka bagagi ba théâtre tout soki pendo lingi bata po biso ne batotala kabino pourquoi oleka na ba théâtre faut vanda ko kusala ba théâtre te soki bino bolingi bo négliger bato basunga kabino bino kanti ke biso ne sonne to zala biso to bata poto to vanda to bana na vandi bo ala komo ko tinda tumo ba mbongo na ngana bengi on a tindile $20 na bengi non. Vous avez battu la batine de la rabino bambongo, oui, ils ont problème T. Ils ont problème T. Bah continue les rabino bambongo, beaucoup ils ont fait problème T. Mais jamais beaucoup dénigrer, mouton à pesa yo à 10 francs. Pourtant on a vu bata poto c'est que on généraliser. Alors boutique a une gratitude wana. Pour ba théâtre na bino bataxa ata bataxa batala kango mais mon taxa ko pesa yo $20 parce que pour eza na bata poto muso batine na ba $500 ba on ba sopa boule batine na ba $500 eza na bata poto ba sopa boule batine na ba $300 bino ba fiyo ya poto bokena ko bala ba comédien na kisasa boye ba ke ba comédien na balinga bino te ba yaka na bango kaka aye pour aya poto. Alors bon négliger poto te. Bagarso belé à théâtre, bo kontana kibonganga, pour bo joaka ka basi ya poto, pour ba me mabino na poto. Bino mi bali ya bino basi ya ba théâtre, bo kota ba kibonganga, pour bo jo mi bali ya poto pour ka ba me mabino na poto. Oui, poto. Poto place mundela zo botama. Poto. Netingane nazali akona kumisa kanzambe vraiment merci Seigneur. Poto. Na kumisa kanzambe na vanda atongo midi pourquoi? Eza batu mususu na vi na encore sola na bangote. Batu mususu pena to kele tozonga na vi pena ngena so na bangote. Mais na ye na poto et bakisi na implice na komi pe ko sola na bango. Pona poto. Poto eza poto. Beaucoup jamais qu'on néglige poto bino bata théâtre. Beaucoup jamais pas tant que gouvernement ou l'équipe ba kipa binoté. Boza batu ya ba matolo. Boza batu ba matolo, boza batu bisenga pesa nganga bana na fêter tout et tout. Biso kaka o ngaku tu na pesa na mta théâtre mbongo te. Et ce n'est pas mauvais parce que na na batu pena ba théâtre te. Oui. Mais bato ba pesa bino ba mbongo wana o ba kabila kabino ezape mabete parce que peut-être bozana ba lien moko boye bana et tout baso kabila bino mais jamais bokoki ko sala ba vidéo bo dénigrer bato wana mais bato nyo surtout bana poto nyo so ba leki po ba finga bato ba théâtre je condamne parce que jamais bokoko leka na ba réseaux sociaux bo finga ba ndeko na biso bato ba théâtre jamais bokoko finga bango c'est vrai peut-être ba ko ba siliki ba ko za pe na raison bako bayepe bayeko finga neti yo soki anima kuakala soki ani yo kana ko makuakala eza makuanza ti yo c'est kaka yo anima kuakala ozara soki pena ozara pena Europe te ozara soki na Canada soki pa yo anima kuakala yo muto o tumboli bata théâtre yango bata théâtre ba siliki ba répondre mais bata théâtre ata bo répondre fallait bo répondre ga anima kuakala anima kuanza fallait bo répondre anima kuanza mais beaucoup ko répondre Europe en général beaucoup qu'on répondre Europe en général pour surtout à Paris
bata Belgique, bata Londres, balela kotine la bino bambongo. Jamais beaucoup finga bata poto, bo finga bata poto te. Bo finga bata Europe te. Muta pelisi moto anima kuakala azaka na Canada. Ngana sepeli tende nga fingi bata théâtre, po jamais ko finga bata théâtre. Eza musala na bino bosala ka mais jamais boko koma batala ku bino bata théâtre, jamais boko koma batala ku parce que bosala ba talent, ba Nigérien ba l'équipe non est l'autre côté. Mais il faut des temps bozo kuta na ba continue biso, bon loba ke ba continue biso, ba lukela bino ba solution. Ministère de la culture eza wana pona bino ba comédien. Jamais beaucoup au beli maladie ou beaucoup mikolela bosser la biso cotisation bosser la cotisation non on a zaidi na okara ya koloba yango wana yo anima kwakala yo moto pelisi moto oyo po bande kona biso ba comédien ba finga ba to Europe yo moto pelisi moto vraiment nena lobeka ke Pierrette, maman Fati bomoko na Chikapa. Bonsoir. Moi na loba mabe ezalite parce que batebele bazota la ngai donc moi na loba mabe ezalite mais bande ko na biso ba comédien. Tolinga bino mingi yango total rapino. Et puis dans total rapino yango pe ba sera un plus na musa na bino. Mais jamais boko ko yako dénigrer bo bana ko ignorer bato batala rabino parce que biso total bino te bo tala maté. Et puis tant total à pépino, to sepeli ne logo mo bosali, aujourd'hui moi tena zo moi $20 na luka numéro moto na tindelaï. Netinga mutu so le la bina tindela mbongo, na tindela ibutu. Pona sepela ne mingi, biloko sala na sepela nango ibutu. Peut-être na ko benga ibutu na ko luka numéro ibutu, na ko luka ibutu zo ata moi $50 opo na sepela na musalo salaka. Mais bande ko na biso ba comédien boza la fière na musala na bino boza la fière a commencer par Masumu de Brendé na yebi Masumu de Brendé a sopa boule a commencer par Masumu de Brendé boza la fière na musala na bino ba comédien boza la fière na musala na bino botika kozala bisenga senga atanga na tindelio ata mutu muso atindelio mais faut boza na base. Ndenge Félix aza na base, bozala na base ki atanga na tindelio te, ata o tindelio te musala na yo moke futa yo. Botika kozala ki djembelesi wana oyo bozala ngwana, botika kozala na ki djembelesi wana. Bosala ka musala na bino, bozala ba talent na bino, il faut musala na bino e futa bino. Mais musala na bino ezo futa bino te. Bokoma bata bisenga bokoma bata ko lela entre temps bosala musala makasi. Tout le monde a un témoignage. Je me banato na kendai tournage. Na bime banato na kendai tournage. Mais aujourd'hui ma banato autant so tiki banana o tiki famille na OK tournage. Mais musa na fo futa yo. Mais au moins pour finir tam so zuka à $20 na poko. Tam so pour juité. Surtout ba président na bino ba comment mité mamabe. Tam so ba pesa rabinoté. Tolinga rabino en total rabino mais quand même boza na respect y a surtout ba Europe. Europe nande mutu bazo sala bino bata théâtre. Yango wana ozomona boya rapeka en Europe. Maman Olive Lembe mema bata théâtre na Europe mema 60 nalbi 100 personnes, mema ka 60 personnes na Paris. Comme ça total la jour au tire la 2 personnes o bakozonga na Kisasa. Oh, so linga bata théâtre yo peno Olive Lembe ngo. So linga bata théâtre. Kolinga teka kaba kufa après oye na ba contribution non en plus on mutema mabe Olive Lembe ndeni ozomo na beke batu bazana kolela na bango mais tellement yebi ke baza ba faible tellement bazana ba moyen te obinisi bango batu bazolele obinisi bango ata bible lobi tolela na bato bazokolela na bongo loba mingi na bonanga kobimisa mupepe na ngai mais bata ba théâtre bozala quand même na bato ba pesa bino ponga ya pesa na mta théâtre mbongo te mais na bato ba pesa bino ba mbongo
boza quand même ba reconnaissant botika ko finga botika ko généraliser Europe mobimba botika ko généraliser ce n'est pas gentil bo généraliser te ceux qui battent ba Europe ceux qui battent ya poto to chaka en général poto États-Unis ceux Canada ceux qui wap ceux qui bateau musu bateau ba lobaki peut-être que netinga ceux qui na ngana loba bande ko na ngai bozana matanga boko ke no zwa loso bozui soso bozui nini za problème te mais bozoko bina c'est comme si doki bazo kabila bilo non eza mbongo ba congolais eza mbongo ba congolais eza mbongo na biso ba congolais voilà on a lingana lo bakaka yango wana nazana mingi ya lobate bande ko na biso ba congolais to linga bino ya mingi j'espère que bino pe bolinga biso ya mingi alors to kabwana te pona ba biloko moko ezangi tina ba futilité parce que o enire comme que peuple congolais bo kabwana mais to ko kabwana te parce que toza bandeko ba comédien boza ebele biso pe na Europe awa ba diaspora toza pe ebele moko ba stress mo muketa otali bo seki et tout mais to kabonate bokri jamais ko ignorer muto apesi ceux qui bateau va pesa kabino muto muso apesi $20 les salaire peut-être à sentinelle muto la libanda na Congo $20 wana o bino zo ko ignorer voilà $20 wana o bino bo ignorer ça peut-être salaire à muto na Congo mais muto tanga le $20 na pesi o muto Congo ko dénigrer en moté s'il vous plaît voilà. Oui, problème exalité. Papa Nanga Alphonse Dianzenza. Vraiment, to linka to sola to ko kabonate po to za biso to bana mboka moko. Yango wane loko o to zolo bake. Président Fachi. Tala pe makambo ya batu pe o ya ministère ya culture. Tala la biso makambo ya ba artiste na biso parce que ba artiste na biso jamais ba ko koma ba mendiant. Artiste comédien n'a besoin jamais bako koma batabi senga non il faut pas se plaindre na misala na bango bazo sala basala ba organisme moko oyo ezo sunga bango jamais bako ko senga ka baboka ba tête ba komuka ka batu baboka kaka batu po bazo luka nini oloka ki libanga na yote olobi nini Nazana compte à kochate, nazana eloko à kochate, yo soki papa soki ragan, yo lingi na cha combien? Na cha nuni nazana eloko à kochate. Nazana eloko à kochate, mende ba comédien na biso, bazana ba eloko nazolo ba awa. Yango moni congolais, on dirait to comme na problème, on dirait to comme na problème. On dirait to va to comme na problème. Donc moni bateau ba dirigeant ki mboka na biso avant. Donc on dirait que ba biso pena ba problème na mitou to comme na ba problème to comme bonsoir Yaya Espérance leki nanga moko Espérance bonsoir Yaya leki nanga moko wumela bon yo linga cha combien d'ailleurs on a bloqué on ndo kizeana on a bloqué on nano comme ça pour au kota suna ni nanga tezela ya ba bloquer na mutunde ni nyo zana kota nano ana bloquer nano avant ko obana pona da bengo pete na live nanga zela yana kota nano oui mais bato ba bisa bino bloquer zana na bloquer nano yo papo yo zana yo babloka non ndeni ni onzambe na ngai voilà bloqué OK na bloqué voilà na bloqué comme ça au côté pe na live na ngate pour na bengi pe na live na ngate so papa na bengi yota na live na ngate to lobela ezala ye mama ezala mama Denise ezala Olive Lembe
pour au banda ko sala wana ozo sala bata théâtre ba chantage au lieu ko sala ba chantage il a fallu na tango na gouvernement na tango bozaki na pouvoir pour la minute bozaki na pouvoir te Olivier me bozaki na pouvoir te tango bozaki na pouvoir hein to boité bozaki première dame il a fallu na époque na bino bosala ba hôpitaux pour na ba comédien loko yo lela ba comédien ba hôpitaux pour na ba comédien baza na ba assurance maladie comme ça ba comédien au lieu ba kufaka moto abeli akufi moto comme ça ba kena ko sala ta ba contrôle général ba $500 ozo pesa bango ko sila peut-être ba saleli yango ka jour moko deuxième jour et sili pour ba comédien na biso baza pe bato ambiance peut-être ba ko sala yango ka jour moko ya tika kana bloqué parce que na bonanga distraction première dame tika kana bloqué pour na bonanga distraction na zanga ngana lo belande ba comédien mboka na biso na ba comédien mboka na biso baza na ba talent ba comédien mboka na biso baza na ba art kati na bango ba artiste comédien ya ba nigérien ba l'équipe ba comédien na biso na elo côté mais tela ndenge bango ba vivaka ceux qui bazana ba tournage ba kendaka ti ba États-Unis ba kendaka ba Londres ba kepe ba tourner ba film ba zongi mais oya biso ka so ba memi bango kaka na Paris a ba okima ba ozonga te pourquoi parce que bazo souffrir parce que même ministère ya culture na biso esokipaka na bango te ya ozo na ba artiste na biso abeli mwa mukie akomi ko senga tu peux aider yete bazo kufa dani dadi kitambala zoko bela bazo s'occuper na yete mais Olive Lemba na zo c'est la kaso dadi kitambala kufi alembala moko po ya lingi ba comédien faut to lo bangote ya lingi ba comédien dadi kitambala ye wana zo bela Olive Lemba yo linga ba comédien météo ye wana zo bela Olive Lemba yo linga ba comédien fallait bisa vie de loin asa so ba tete avant la vie de loin ti na santé wana za ya ko konda wana sa kondi lukete tikali lokola baguette ya papi kakol luketo vie de loin tikali lokola ba baguette ba doum ya papi nzeta doum ya papi kakol maso ko sala ka théâtre normalement fallait le bakete papa vanda ko sala sur le côté ngamoko chaque mois dans le peso $2000 vanda ko sala le côté mais vie de l'autre sur na ba gag ni sur vie de l'autre zali santé zali mais on sentit que santé na zali bien té mais il faut sala ka ba gag wana il faut ka sala ba théâtre on a po bata poto ba monaye batindela moi quelque chose po ya ligi bata théâtre mais tant on ligi bata théâtre sunga bango oko linga bata théâtre c'était pour opesa yele lo lobby alela non wana eza ba distraction wana ezali ba distraction puis mutu soka aza na nzala aza facile à manipuler na mboka na biso toyebaka poison te lelo même ba théâtre wana ba koma kotamba na ba miel na ba poche na bango pourquoi parce que baza wana ba poison zo kolanda na par-ci par là ba poison Congo toyebaka poison te toyebaka mbasu te toyebaka mbasu te toyebaka poison te lelo poison comme kaka ozomona bango na bango kotinda na bambasu kotinda na bani nyonso to na pona nini pona ba jalousie tango muto azana kozwa est-ce que ako penser que atindela même to que na ne pas être est-ce que penza nani Weranson à côté de la JB Pianambasu non parce que Weranson a ça besoin JB Piana pas ça besoin Fali Poupa est-ce que à côté de la Ferregola Mbasu te pour Ferregola a ça besoin Fali Poupa pas ça besoin ba côté de la Bambasu te mais bango Bambasu on a kaka mutabe epela ye wana azozo en hôpital tout le temps likolo kaka ya Mbasu kaka bango na bango bata ba théâtre tango bolingi ke muta sunga bino asela bino ta bo pito bo monike parce que kaka bon
bon natika kaka ya pardon pour eti comme peu butu hein mwana loba mingi ezali te mais nde bande ko na biso ba congolais vraiment na musala bosalaka bokoza batala kuté conseil kana ko kopesa bino boye ba valeur a misala na bino tant bozo ke nokuta na ba konzi wana bo solola na bango le bo binela ka bango bo bosana lobi na bino bo kena ko loba na bango bo loba ah bo pesi biso loso bo pesi biso ni to boité mais tozo soins médicaux ezalité tozo kufa likoloka kata mso akozanga aspirine est-ce que beaucoup de l'absenta ba assistant nani ba assurance maladie te que nako ke na ngalema na zupe traitement que bosse l'absenta comité moko boye to futa kata moi $20 par mois ndenge za kaka obela to futi $20 soko beli okiko zwa traitement na entre temps soko o contribuer ko futa ka assurance na yo parce que la bino tabilo kwa ndenge wana bon naza minga oloba te na suki wana lobby na koya koloba makambo ya ba femme mariée na kacha Suisse oyo bakomi ba lesbienne lobby bozela ngai na koya femme mariée suki ata femme célibataire na koyo kontima na oboya te na koyo kontima femme mariée au lieu ceux qui attendent bino ba femme mariango ceux qui attendent bozo tricher pour tricher mais bozo qui ne tricher na baninga basi oh Yesu zonga mokili na yo ekufi na yo ki somo bande ko nga lobby to kwa ko solola masolo ya basi ba femme mariée ba moziki et memi bango tiba koma ba lesbienne lobi nakoya soki nzamba pesinga makasi nakoya koloba mais soki pe nazu courage te au courant semaine to kosolola pona bosanité en toi fona loba pour jamais boko sala ba bande komi bali bongo boyebi basi boni bazo vana bazo luka mabala basi boni bazo lela mabala bazo vana na ba église bazo luka mabala mais yonde konanga ya mwasi ozui libala et puis aucun ne ko tromper mobile et puis ozata mundele te zata mindele peut-être ko comprendre que ah mindele eza mindenge na bango mais biso ba congolais biso ba bantu biso bato alo zitu mwasi ya libala lobi to ko solo lango eza problème te bande ko na biso ba comédien boza la fière na misala na bino bozo sala musala mingi jamais beaucoup kufaka ba pauvre beaucoup jamais beaucoup kufaka ba bisenga jamais tant bozo kuta na ba konjo na bozo no kuta na bango bo solola na bango bo la kisa bango ba position na bino bo la kisa bango ba position na bino. Merci beaucoup nzamba batela biso ba congolais naza déjà fatigué le na bana musala tongo mais nzamba batela biso ba congolais tozo sopa ba boule likona ba biloko a mikie $500 pourquoi Kaleba ke ko bindina $500 te pourquoi vie de loi to mona ki wana nani vie de loi te nani sai pourquoi sai ake ko bindina $500 te pourquoi isoba ke ko bindina $500 te fallait tout le monde bangwana babine na pe $500 mais bazalité mais bon merci beaucoup bonne soirée live en où melie bali osona ça live où me la bo merci bonne soirée lobby bozelanga to beta les solo ya basi ya mabala na kacha Suisse awa na kacha Suisse je dis bien na kacha Suisse comme ba lesbienne merci to beta c'était pour botika. Jamais moi ça libala comme lele moi ça libala comme lesbienne que nous maintenant ninga no moi si na préféré na vana nganga moko donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret. On a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lona contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment
ndeko na biso congolais faut promouvoir par carton, par conteneur, par valise, par mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na baide ya solo lokola Patrick Maloven. À heure d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc pas Patrick Maloven ya rara biloko mutu o day o Fred o wapi na Angola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC loba makasi oyo nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express Patrick Maloven fret aérien maritime téléphone edino image okozwa yeza kaka opesi o récupérer la Kinshasa Patrick Maloven Global Express bonne adresse y a pas de mindondo 25 rue Léon 75 18 Paris métro Château Rouge même métro Macadé poussa na Global Express pe avant na idéologie en wana vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour na kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo Kinshasa Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda bapoli toza na bafret oyo ekendaka bacontener les fret maritime na les fret aérienne oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli bapoli express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffusé Global Express bakotelemasa